Awa toana deuxième mairie. Deuxième mairie. Bato bazokanga, bazopesa ba machette wakataka biso. Babomaka batu. Tozala on a deuxième mairie na police. Tala awa bakani déjà batongo nga na monika capitaine badenginga. Malgré le boko pasi mais tokotika te kobundela mboka. Ata bakata biso maboko mais tokotika te kobundela mboka. Bakangi bango déjà baza awa bamiyibi yango na ba machette ya sika bazopesa bango mpo bakataka biso na minduki mboka na biso. Bamiyibi yango baza awa na kati ya mutuka oyo ya la police. Baza na kati ya ndako ya Zoe. Bango bana katia. Bato bana katia. Bato pe perdre. Chauffeur arrive à jouer. Toto bomane na kingabwa nganga na chaka zo. Yebisa bato. Na bisa ka kena rozwaye. Yebe abisa nga yebisa so nga ko tsanga mabele me. Le Adam da pe perdre. Baza ba mi ba me na pe perdre. Kaka ngande munakange awa kaka ngande munakange anabi ngande munakange anabi mselambeli ngam munakange yaki nali bende ma jaya ngondela bete ngela wana ba yani kaka bakala mingi te ka ba awa ye osabunela bino. merci na la police ne biso na musala malamu basala bato aboye nzamba kunga bango babasala bango sale babivra bien eza pasi makasi na mboka oyo. Zoe Kabila atie bato na ndako na apesa bango macheta sika na ba minduki babomaka peuple congolais bakataka biso na butu pe bazo insister trop pona bato awewa bazo il faut babomaka bawewa na butu. Partout dans le monde entier bolobaka toujours kembi alobaka olobi Ba machete pe yango na tozu yango na ndako ya nani ya Zoe Kabila. Bato wana bakimi bana kati ya plafond bomi bana kati ya plafond ana kati ya plafond tozobimisa bango na kati ya plafond boza toujours branché tobimisa bango na kati ya plafond tobimisa bango posa ifatuma bango tobimisa bango esala pasi bino moko bomonaki attaque nazwaki jour wana bozomona ndenge nazali mais lelo lisusu torekipere bango baza awa babatami na kati ya ndako ya Zoe na plafond bamosusu nalakisi bino deja baza wana me tobimisa nano baba baza na kati ya plafond babatami wana tobimisa bango nano yango nazoloba kaka na mboka na biso tozoloba na filme bango deja nazoyebisa bino chaque fois esengeli ndeko Kabila akite mboka oyo akite mboka oyo po tozwa kimia kan bango na ba machete bango boyebisa biso na Zoe azosoma ba machete ya sika babomaka peuple congolais. C'est parce qu'il n'est pas congolais, un Congolais ne peut pas faire ça. Olobi babulake base kotika la vide ndeto kenda kuna babulake a etika la vide okomona pe babimi boye bake ko saboter mais a boye ndebu na bango ba revanche pe fallait pas yeba pe na bango ezaki batumba permanence après ça bakota tout et pas maman mat donc pour dire que baba tumbaka permanence à l'époque basalela biso mbonda kaka balela kufa awa baboma chena awa so bakila bato balipa yango egango sekule gango so vengeance wane ya le ba obe bakatu baza bataki 10 personnes bala kati basala ka siège à Zoe de koma wa espionner là en tout cas merci beaucoup bakangi bango ndeko Kabila nde bakuti bato na kati ya lupango na ye okomprendre makambo yango kaka na base. Merci beaucoup. Tokomi makambo ekomi deja na suka kande toloba. Makambo ekomi na suka ndenge tozoloba ngana ebisaki bino tokoma Desemba te ndeko Kanambe tokokanga ye tokobengani na mboka oyo. Ba makambo tozomona ezobima oyo eza ba réalité ya makambo. Eza ba réalité ya makambo. Parce que ezo yinda kala te aboza toujours branché bomona makambo oyo.
nazwa lichette wana sana boy nazwa lichette mon pardon nazwa lichette nazwa ka lichette na image s'il vous plaît nazwa lichette kaka na image pardon nazwa ka lichette na image lichette ngwana ezomona na yo ozomona ngo lichette Afrika ya filma ngo awa lichette Afrika yango wana ezomona na ya sika ozomona mboko oyo eza ya Kabila te to eza ya Zoé te makambo na lobaka ngo chaque fois vous comprenez anga te Akata nani?